libota nzambe mobimba bobo sanate kuna na nini na parlement na biso Kisasa tabo zali ko sambela moto na kati ya parlement nzambe atouché mitema ya bandoki mususu oyo bazali ko croire na politika nambe rwandais mutuchi nzambe abatela RDC bipe politique te mais beaucoup tu vois mbo azo maîtriser ayebi politique te azo maîtriser politique te alia kana ye bambongo ba pesa kai alia na ye bambongo bazo pesa ye ya pesa kai mo po ya wanga na biba zo asala na te azando mboke tu azando kia ko boya te nazo yebisa yo liboso nzambe na liboso nzambe ya batu soki boke tu alia mbongo ya mutu te asimba bible ozo comprendre mama nazo yebisa yo soki boke tu azo mbongo ya mutu te asimba bible liboso ya peuple congolais azo mbongo ya batu alia mbongo ya batu yango wana ozomona ke ezo troubler chaque fois yango biso toyaka boye tozoyaka koyebisa biso ke mbongo ya Congo babokecho baliaka mbongo eutaka pa muzitu aza mutu azo travailler na politique nambe soki otali Martin Fayulu azaki prêt pour akende kosala na ndeko na ye Félix Martin Fayulu na Félix oyebi bazaki kosambela esika moko bazaki kovivre esika moko basali makambo ebele esika moko mais mpona motema mabe parce que mosusu acomprendre ke naza déjà na raté naza eloko mosusu te na kosala donc nayebisa kaka ndeko na ngai ndenge abimiki aza ndeko na ngai ya bandundu nasimba ye nayebisa eke totikala mpe totingama boye mpona mutu po asala lisusu bolamu koza bakritike mosusu eza mpenza motema mabe mpenza omoni ata mutu ne toza na yo boye na sepeli na chemise olati ole naloba epa na yo ke eloko olati wana ezali ya bien me na kolinga kaka na kritike yo kaka donc comprendre ke soki bolamu ekosalema ekokontinue nga nazalaka sûr ke Félix ako décevoir le peuple congolais te nazana elika wana ayebi pasi ya peuple congolais na lobakango nazongela kango nayebi ako décevoir le peuple congolais te Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 660. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles, téléspectateurs de la 3w.congofrance.com, merci pour vos belle botalaka émission na biso toso la pona Congo nazara ne sengongai ya koyamba ba congolais poto sola makambu etali mora na biso Congo. Toko sola makambu ebele na kati ya émission oyo ba gouvernement otozelaki ebimi otiko bima to moni ba tête misusu ya oyo bazalaki bazate mais to moni Ruberwa aza ministre ya décentralisation toko sola ngo na kati ya émission toko sola mambo ebele parmi ba université ya monde ata université moko ya bien ya biso ba congolais ezate pona nini toko sola ngo na kati ya émission oyo ba pays mo ba pays ekomi ebele ya biso ba congolais toko kende yango sans visa
tokosolango na kati émission avec Papa Peter Mukendi. Comment langai Yannick Wenge nazande na bino congolais na yaka poto sola makambu etali mboka na biso Congo na yaka po congolais alonga nzala tolela kasusu nzala te na mboka na biso Congo. Merci beaucoup na mama Adela Yombo. Mama oya ndima na ye kolia sani moko na bana oyo babwakama mama oyo andima kolela ba autiste ba trisomie batu nyonso mama wana andima mama Adele Yombo na pesi mbote ya combattant non aligné Papi Volcan président de la Wandala ensemble pour une nouvelle république ezali avec impact na idéologie lelo nazana sengo ya koyamba pour la bino Papa Peter Mukendi. Mais la pesi mbote na Power Baska, ba Congolais tout, oyo kitaka na Kinshasa ba diaspora, ou kiti na Kinshasa, Power Baska, numéro bobenga, oza pozo tamwa na carte de l'X, o tamwa na muto o Kabila, ko tamwa nango na Kinshasa, benga Power Baska, ogoluango kitoko avec impact pédologie. Papa Peter Mukendi to pesi lisu mbote pe, oza boyi malamu na jeunesse, bu pe na émission na biso. Merci beaucoup Ndekonanga Yannick Wenge muto atondi na Bunzambe ezala toujours likolo parce que na Bunzambe nde makambo ya kitoko ezo salema na Bunzambe Nzambe azo changer batu na Bunzambe Nzambe azo connecter na batu minene na Bunzambe Nzambe azo fongola ba porte mosusu ezaki ya kokangama Nzambe a connecter lisu na batu minene toye po ke Nzambe ya mawa Nzambe bolingo oyo alingi biso ala kisi bolingo na ye na bomo ina biso parce que toza batu oyo tozanga tina mais liboso ya Nzambe toza na tina asali ke lelo oyo tola mukato ya poto kutana yo to solola pona makambo oyo etali République démocratique du Congo na ye mituna ezali ya yo biano ezali epa ya Papa Peter Mukendi. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi eloko epesinga pasi pe mawa ko kamwa université moko te ya Congo na top 15 et salami université mon côté à Congo est meilleur donc on a habité vraiment parce que na soni ko bon boy na télévision bon université mon côté na sens que bazuli yango ce n'est pas que ba congolais baza mayele te ba congolais bazali mayele ba congolais bazali capable ko mi défendre les sikanyo so ba kendaka université nyonso asia mokili congolais so akei aza capable ko défendre yango. Mais pourquoi Congo na biso ba université na biso ils na liste ya ba université ya malamu ou bien ba université oyo zali kopesa ba cours malamu et raison ezaka moko oyebi mboka na biso monde entier ba yebi keza mboka ya corruption ata au passé élection nani classe na mayele na yo ba ozoka inselo ka ke o pesa ki mbongo e pa ba professeur pour ba professeur ba pesa yo diplôme oyo ozanango. C'est pour cela que na université na biso ba tiango na liste wana kala ba ni ba docteur na biso bazai ko na Afrique du Sud bazai ko sala ba examen te mais lelo congolais ba comment ça examen Zambie kala université na munganga yo nursing akokita na nini na Zambie wana okuta ke mitune ezoza makasi te mais lelo okende boye munganga docteur azoluka façon nini na ko mi connecter pour que azwa musala ba kolekse asala nani asala examen ce que a passé examen na bangona ndi ba pisi accès pour que banda ko sala donc na mutuna na yo ezate ke toza ba université malamu te ezali considération oyo bazuliaka mboka na biso keza mboka ya corruption donc mutunyo so azo bima université ya Congo a utine ko sisa na maile na ete asisi na corruption apesi mbongo et pas ba professeur pour pas payer ba point. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi. 7 mois après son investiture, on se rend compte que Félix Tshisekedi a fréquenté une très bonne école, celle de son père. Réaction des amis. Bon. Au moninga na loba butu na moi bolamu ya mutu ekopolate malgré ba critique ezebele. Na mondio il faut que ba critique il faut izala mais ko za ba critique mususu oyo ezali ko inspirer mutu po asala lisusu bolamu ko za ba critique mususu eza penza motema mabe penza omoni ata mutu ne toza na yo boye na sepeli na chemise olati olena loba epa na yo ke loko lati wana ezali ya bien mais na kolinga kaka na critiquer yo kaka donc comprendre que soki bolamu ko salema et ko continuer ngana za rassurer que Félix ako
décevoir le peuple congolais. Nazana iliki wana ayebi pas ya peuple congolais na lobakango na zongi la kango. Nayebi ako décevoir le peuple congolais. Malgré ezali au moins toujours ça l'erreur ya kolobake. Même ceux qui ezaki mutu mususu azwaki bokonzi na Congo ezaki Félix te condition oyo ya parlement ezali majorité ya batu ya bakabili elingi tikalaka ndenge wana mais tozo komisa ngo lokola ke soki Félix azaki wana te kozaki mutu mususu alingaka échanger. Ce n'est pas ça, ça c'est mensonge motema mabe. Batu ba organiser l'élection, c'était pas que Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi a la déclaration. Mutu a sali l'organisation et l'élection dans Mboka na biso c'était et politique en mais tout le monde sait. Et tombé que bango bazu parlement. Ba yebaki que ba gagner la présidentité. Il faut tout récupérer parlement pour biso tous à la majorité. Tant que vous à la majorité, mais il faut te féliciter l'issue Félix parce que la constitution et la biso azaï comme mérité bazou à 23 ministères au bazou. Donc azaï diplomatie à sololi na lolenge moko bouye à convaincre Batuyani ya Kabili à convaincre Kabili pour que bakoma na destination à koma na 23 ministères oyo azouaki. C'est déjà un grand pas. Parce que les qui facilité, il faut tout mettre les maboko, il y a que Azamouan Mobali a bundi. Normalement, ils ont mérité à 3 ministères, à 4 ministères. Mais ceux qui ont récupéré 23, donc c'est un grand pas pour Bissot, le peuple congolais. Parce que Bissot ne jamais pour soutenir Kabili, même pas un jour. Nous sommes là pour que Félix, président de la République, n'a pas constitution, le président, il est le grand. Donc, Azali Mokonzi, Azam Mokonzi armé, Azam Mokonzi Moutinho, Azam Mbokawana. Donc, c'est-à-dire, Nazan a confiance à Kolobake, Félix a fait ça là, Makambo Moko ya bien, na Mikolo Poya. Parce qu'il y a 6 mois kaka Oyo, tu n'as pas dit que Ataba Lobi que yo Zandoki, au separa na Moutute, au Komona que Kabila, Makambo Félix a sali il y a 6 mois, Kabila Ishu a 18 ans. Okay. Merci beaucoup Papa Peter. Tout le monde congolais au bazaki na Angola jeudi onde bazozonga kananga bana kananga nyonso au bakimaki na Angola bazozonga réaction na ezani ntango ndeko na ba congolais bazozonga mboka. Esengo munene so congolais comme ozonga mboka na ye. C'est un grand pas pour na mboka na biso ezali facilité batu babima mboka ba kotela bango ba kena koboma bango Chadari mokolo coopération batu ebele baza ebele ya pezaka chadarité et politique kanambe aza na coopération ba bengana batu na ndako bazo boma bana na kati ya bandako so bakomi ozonga na kananga na ba village mususu kuna na na côté Kasai kuna subina chikapa ba ebele bakimaka donc so bakomi ozonga c'est un grand pas pour na mboka na biso esengeli biso bana mboka to bando zonga na mboka na biso un plus haut et tout ça. Merci beaucoup, Papa Peter. Mais la minute, tu évites. Bourgmestre, et la population ne votera pas. To gentinin robila ne a connommé bourgmestre ou tout le monde dans les réseaux sociaux. Réaction dans les bon, Kozagi Baerer Oyo, gouverneur à Salaki na secrétaire ya nini ya IDPS, Salaki Baerer Moko Boye Oyo Isingaki Basalate. Mais surtout zongili yango lisusu na constitution ka mbo na biso wana et kozala izape erreur te ezali na moyen moko boye na constitution ko lobake kozala tant oyo ba na bosani ya l'article wana ba koki kunomé ko bango ou bien ba koki ko voter bango yeah donc ozaki moi o ba benga na anglais ki misunderstanding moko boye le kati na bango ba miyoka ki bien te yeah. Merci beaucoup Papa Peter Mukeni. Tout le monde va payer mon robot autorisé biso to le kango kana caché le mo ba Zambie bon mo belé la mo sur 45 na habité yoza congolais tant to mo to zepe moi accès à le kana mboka ya batu sans visa kana caché réaction des amis parce que yo pe mo bimara ozonga nde onanga ya niku wenge na zana esengo makasi eza kutu 45 te na ba information na zana ngo eza déjà 50. Et tout comme il y a 50 pays où il y a biso accès to banda ko kota ko bima ezaka caché on a sur 3 mois zongi 2 mois zongi ti au moins na France so ko koti France au bimi au koti so ba pesa que 3 mois ba ko matisa au 6 mois so ba pesa que 6 mois ba matisa ko mi inane donc zoko to zo bima c'est un peu ça mais je sais que
mikolo koya na diplomatie oyo président zo sala naza elikia ke makambo ebele ekochanger na mboka na biso mbambo susu banda pe kokota na ba France ba mingi Belgique parce que soit disant bango bakosa biso ba coloniser biso mais ce que moni ba Congo ya biso ya Brazza oyo côté ya biso ya Brazzaville et Brazza na ba malien ba mboka nyonso ba lo français wana bakota en français sans problème mais ceux qui biso ba congolais bango balobi que soit disant biso tozali bana na bango baza banoko na biso et singali to kota en Belgique on ensemble polémique mais pour biso to kota en Belgique ça mbutu mote nalobi buketu wa yambo alobi Félix Tshisekedi atika théâtre ozosala na Kabila aza toujours liboso azo diriger mboka tala ebele ya batu ya bimi ya FCC on a déclaration ya buketu réaction nazo yebisa yo buketu azo maîtriser politique ta yebi pe politique te mais buketu wa mbo azo maîtriser yebi politique te azo maîtriser politique te alia kana yo bambongo ba pesa kai alia na yo bambongo bazo pesa ye ya pesa kai mo po ya wanga na biba zo asala na te azando mboketu azando kia ko boya te nazo yebisa yo liboso nzambe na liboso nzambe ya batu soki buketu alia mbongo ya mutu te asimba bible ozo comprendre maman nazo yebisa yo soki buketu azo mbongo ya mutu te asimba bible liboso ya peuple congolais azo mbongo ya batu alia mbongo ya batu yango wana ozomona ke ezo troubler chaque fois yango biso toyaka boye tozoyaka koyebisa biso ke mbongo ya Congo babokecho baliaka mbongo eutaka pa muzitu aza mutu azo travailler na politique nambe soki otali Martin Fayulu azaki prêt pour akende kosala na ndeko na ye Félix Martin Fayulu na Félix oyebi bazaki kosambela esika moko bazaki kovivre esika moko basali makambo ebele esika moko mais mpona motema mabe parce que muzitu akomprendre ke naza déjà na raté naza eloko mosusu te na kosala donc nayebisa kaka ndeko na ngai ndenge abimiki aza ndeko na ngai ya bandundu nasimba ye nayebisa ye ke totikala mpe totingama boye mpona komona motema mabe ya bato wana lelo tozali na lamuka pourquoi lamuka ebungi parce que okomprendre mitema mabe ya bandoki oyo bazali na mboka na biso bazali koya komemela bakongole distraction bino bokanisi ya solo ke tozali na bato boye bokecho aza amaîtriser eloko moko te bokecho komona ye kaka boye soki opesi ye bik akoma komona ye eza bitumba donc nazoyeba te Congolais afandi boye azolanda bokecho azoloba po azofinga mutu azosepela bo bokecho azofinga bo sali ke mutu organiser que élection azakena c'était Kabila et politique na rwandais ndi mutu organiser élection organiser l'élection bazaki na besoin que ba gagner ce qui Belgique a imposé ka biso Amérique azaki pour ba Belge lelo tozoloba boye Chadali asa président de la République mutu moko telingaka loba lelo échanger parce que va comprendre que Kabila a yebi que ce qui lelo abimi libanda bakocha bakosimba bakokangaye mais asali oyo akoyi kosala po ba récupérer parlement mais babo ça n'était que constitution na biso zali ko ba ceux qui ba bloquer Félix ako buka parlement et ça la constitution ba yebi yango c'est pour cela moni Félix a imposé bango ya koloba que ceux qui ekozala boye basala boy soki kosalema boye basala boy donc a imposé bango changer lenga bilongi ba congolais bazana besoin bato te ko ça bato bazana ba sanction oyo ta bazana ba sanction so tolingi totinda bango libanda ba kokendete Congo ko sala di bloquer dobeta Félix maboko parce que bilongi ebele lelo mutio ça d'accord au monde qui ne ko separater ndoki sepela te esika o kimi ezali bokecho na kumituna na bokecho za na eloko moko te au basana mboka na biso lelo ataso balobi ke ba voter en tant que bourgmestre kombo na ye ayibi ko mangote. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi, merci beaucoup, comprenez vraiment c'est le président Peter Mukendi de Tosolana toujours nakati ya émission oyo olingo confirmer biso que lamuka donc kufa lamuka existe à l'issue ndeko na ngai Yannick Wenge moi je suis katumbiste nazo yebisa yo boye omonenge président Moïse azwaki drapeau ya lamuka apesa ngo Martin na apesa ngingo bazaiba ne zolo boye achango na pale nae na pale nae mbemba za troublé mbemba zali donc na yebite biskani yazali aza troublé makambo ce pays aza troublé la famille est compliquée donc politique makambo ya lamuka wana ezaki eloko moko boye ba imposer ba congolais ceux congolais jusqu'aujourd'hui vous comprendre que lamuka ezaki eloko oyo ezalaki imposer pas ba mindele oyo ba bomi Congo oyo ba bomi ba congolais
donc ndenge son excellence Moïse Katumbi azwaki drapeau azongisi yango epa bazaïba la muka ne ekufaki bongo mais ekufaki kaka jour oyo bapibiliaki élection nde mokolo la muka eyebelaka nzela nango tobosanaka magi président na Moïse Katumbi arenyaki na 3 mois arenyaki te Moïse Katumbi arenyaki na nini azali coordinateur mais bayokelaka ye te nga nalobaka yango awa arenya te azali coordinateur lokola étiquette batie ye olobaka olobaka vraiment mpona Moïse Katumbi nka ndenge olobaka nde esalamaka pourquoi pas mpe okobengaka bango to motu moko azala pembeni na ye topesaka bango baide wana po nyonso oloba na mission ava kutu Kabila longola pouvoir nyonso esalamaka nini bayambaka wana telefone te to oza na motu moko olobaka na sentiment na koma Moïse me bango bayebi yo te nayebani nakoma Moïse kaka te nayebani mpenza Moïse azaka en Afrique du Sud asalaki konani conclave ya nani ya changement conclave ya nini ya changement nga nazalaki congolais moko nazalaki invité j'étais là pendant 3 jours nazalaki na nani na makaro nanga nafandaki na bango ozo comprendre lo makambo nalobaka oyo nayaka mpona sentiment te naza katumbiste oyo ya sentiment te nazalaki katumbiste Moïse Katumbi aza gouverneur naza le premier Congolais au natina message limbisanga et pas ya John Image ya koloba ke Moïse Katumbi avant aussi lisa Kabila ko tshele poison atshele poison omenga na tambola na nzoto te soko zozuanga na nzoto o komi soko komi pembe nanga o comprendre qui est Peter Mukende o comprendre na ya ka déjà na zaka déjà inspiré na makambo na zo kende loba ozo comprendre ko za makambo mususu na koloba awa e ko salema bato bakoya ko tuta munoko to sala no ba émission ko za émission moko te na sina salela awa e rata na za émission moko te to loba na yo awa e rata bandaka janvier ya année oyo na yebisa yo ke le peuple congolais bozala na esengo eza année développement eza année oyo nzambe akosala na biso eza année oyo nzambe akotombola Congo na yebisaka yo awa ke la muka ekufaka wana bazo zunguluka bango nyonso omoni jour baye ko récupérer pourquoi même baboyaki ko ya ko aboya ko kende na Lubumbashi a comprendre que loko on eza na impact moko te c'est un désordre distraction politique de ezali wana Katumbi biso batu ya Katumbi to yebisaka déjà que longwanda salité wana osangani na bandoki osangani na bato bakolesa au poison muzitu chaque jour azana ndaka ya politique nambe to na lobango ngana za mutu na tambola na sentiment na yaka na lobi oyo ezobima na kati na nga après na yebi pourquoi nazo loba apita mambolo ba sala maka oui quoi assurer pour peuple congolais na micho ba tala golo bala bango nini oyo ko ya pona lobby parce que nga nazo lutter pour congolais nzala ici là mais yo ko loba nini parce que to profiter on ga na mission pour oyo loba nazo yebisa peuple congolais boye nzala na Congo hein so ba salika gouvernement ne ba sali gouvernement boye ba sali ba public budget ya mboka na biso nzala sili so da les gens li quelque chose que gouvernement oyo ebimi ya ilunga ba bimisili biso budget boye ba déjà ki makambo nzala na Congo na ba province nyonso évité parce que normalement biso ba congolais tozali sous na tina te to ke na ba mboka mopaya to ko luka fufu ezali siko awa chaque province ba sala to 3000 hectares ya masango même à 1000 hectares, si 26 provinces au Bakabola biso pas Rwandais, tous en combien? Parce que hectare moko, ezalina auto benga hectare moko et au bimisa biso 60 sacs, il y a 100 kilos sang na sa bilanga. Na sala bilanga na expérience à bilanga. Vous comprenez? Na hectare moko to kozwa ba 100 sacs 60 sacs. Ce que vous avez 1000 hectares, au salango fa 60, to kozwa combien sacs? Donc Congo problème ya kolia ezali gouvernement na biso nde ezali kolinga ke peuple souffrir donc Kabila ngono linga na Rwanda mutuchi ne alinga biso to souffrir Mobutu alinga biso to souffrir poto banda ko beteleka maboko obi pourquoi ba congolais lelo bazali toujours bazo micham na matoi na bango na politique ya mboka na biso eza pona nini nzala ekoti bazangi eloko o ndima na Kinshasa o kende okomondi na répétition moko bamusu ya Werason ou bien ya Jibe Mpiana ou bien ya Fali ou bien ya Fere okuti à peu près 200 personnes ba telemi ba obina kana balabala
ezali soki ezali bongo ezali ka soki congolais komi ko kinde coopération na l'état ndayibi na $100 na nga na poche akeibu na l'état na $200 na nga na poche ndeko na nga yani ko nge muto atondi na bozambe nazo yibisa yo makambo ya politique ne congolais zo landela politique ko vide congolais alandela politique makasi pona nzala nazo yibisa yo nzala ebeti congolais distraction se tikali balobi nini ilunga lobi nini Félix alobi nini Hippolyte alobi nini o Katumbi alobi nini nde tikali na matoi na bakongo ba congolais donc espoir esilaki tozali le jeune espoir te tala un rwandais mutuchi na mboka na biso ndeko na ngai ya niki donc nazana ilika nazo yebisa peuple congolais soki ka gouvernement isale nani ba bimisi biso budget na kati ya parlement na yebisi bino ke nzale kosila na mboka na biso Moïse Katumbi azbangaka kosala gouvernement po akokoka makambo wana te po azali businessman ndenge déclaration mutu moko abenga ayebisi nga bongo bi papa Yannick Wenge moto atonda na kasi na kibonzambe komiselanga question oyo Moïse Katumbi c'est un businessman akokoka kofungola parti politique te réaction ezani imposa Moïse bon ndeko azoyoka Moïse na musika atikala jamais ko vivre Moïse Nazolo bango te parce que je suis katumbiste te nazolo bango en tant que nationaliste congolais. Azo ndeko wana ndeko na biso congolais wana atindi message wana azo sala ngo alobi yango parce que ayoka ka Moïse Katumbi na musika. Katumbi azaki gouverneur. Oyi montant ya mbongo ezaki kokota avant la gouverneur na frontière ya Kasumbalesa c'était $200,000. Mais Moïse Katumbi ta comme gouverneur ezaki kokota combien $2 milliards na année. Est-ce que sauf le lot tous en a 2 milliards quand ils ont côté na frontière comme moko obi combien de mongo au côté batika distraction Moïse Katumbi azali bon leader gestionnaire ya makasi oyo akofungola makambo ebele azana calendrier na ya malamu so tali calendrier ya Moïse Katumbi yo moko osepela azana calendrier moko etondi na makambo ya kitoko pona Congo. Ok, merci beaucoup Papa Bita Mukendi, merci beaucoup Babi. Politique ya congolais ceux qui congolais a mis pesa qui la politique pour nzala biso tout toujours bundaka nzala esila na Congo mesdames demoiselles et messieurs Papa Bita Mukendi ba congolais ebele ba otala rayo pe ba congolais ebele ba sepela ndenge olikaka na émission na ebité moi message pour la bandeko ba congolais o ba otala biso lisusu to ba otala biso moi message mukieka ka pona kota na question à Message ezalika amour tolinga Congo ne message nga mine na mimera peuple congolais amour tolinga Congo so tolingi Congo déjà makambo ebele kozana na mboka na biso donc Congo penza ezali penza oyeba ke makambo ko changer e kozala kitoko tolinga ka Congo to sambela na honnêteté na sincérité nzamba ofungola parce que nzamba a sali déjà baata kabona kabila ba sepeli ba bita mususu nda kabona kabila facha ko reconnaître ya cha mo place mo bo mais mi a 0 na minute o Bata Kabila akabola na kina kabila te ngana ibisaka yo na émission omoni landa bato bazolanda la émission na ngai bola nango na honnêteté na lobaka pona baati politique ezali mbeli mino ya mibale o kanisa kemba mususu baati batilizaki epa e politique nambe albi malokola zo bima epa ya nani bango po ba récupérer ba ministère epa Félix sur 42 bazana ngo so bakopesa mibale basale 44. Ce que le temps que nous avons 8 ans de mieux, que nous avons un ministère et pas Kabila. Ce que nous avons eu, vous comprenez? Nous avons une politique qui est la politique qui est la politique qui est la Tongo. Ce que nous avons une politique qui est sentiment au Kokoya. Ok, merci beaucoup, Papa. Pesa mbote pour toi. Mbote na pesika na ba Congolais, bino batubuzo ya mangai Congo France. Didi Pumba musika uzali mbote na ngai yango pe komisela nga mbote na libota na yo mobimba son excellence Moïse Katumbi esika uzali nzamba batela yo honorable Francis Kalombo na poto kitoko na landi yo grand frère Marcel Kasongo musika mama Mado pasteur Lidor pasteur Pole Mwewa pasteur Albert Mputu bana ya nzambe libota ya nzambe mobimba bobo sanate kuna na nini na parlement na biso Kisasa tabozali ko sambela moto na kati ya parlement nzambe a touché mitema ya banduki mususu oyo bazali ko croire na politique nambe rwandais mutuchi nzambe abatela RDC
Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Liboumou Nzala ya Congolais Congolais à s'intéresser à la politique ya mort à la biso. Yango biso tozote le makaka. Si là, mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Power Pescar, ba diaspora nyoso kiti na Kinshasa. Ota mona mutuko Kabila wana kota monango okoluwe Power Pescar bobenga. Numéro 1 Power Pescar impact na idéologie. Maman Adela Yombo maman ndima kotika tana ya kosangisa bana koba Congolais pe kolo mobimba. Na kati ya France ko lia na bango sani moko. Maman Adela Yombo rumela grand prêtre mère. Moi si ya pembe leki ya papi volcan combattant na ligne. Babi Enor Koufate o bakanisa ki Enor Koufate ensemble pour une nouvelle république ya président Ndala. Merci de botal rabiso numéro ya Yannick Wenge eza quelque part wana boko ki pe ko benga pona ko participer na émission la bino nazalaka na esengo tango na yambaka ba congolais na plateau nanga to solo la pour na makambu etali mboka nanga. Merci beaucoup le boss Josué Didi pour moi. Merci beaucoup l'assistance Émeraude de la Reine. Merci beaucoup na kin ya bana kin Émeraude de la Reine ya kin ya bana kin azaki na biso awa nakati ya Congo France a participé à qui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver prochainement.